Bonjour journaliste. Nzambe apambola biso na occasion oyo. Obo tendre biso micro pour na koyoka nini oyo tozokanisa pe nini tokoye koloba. Moi je pense que nous allons accorder un temps pour la gloire ya Nzambe na biso. Donc voilà, ma question est à bino et on va essayer de répondre si cela est possible. D'accord. Papa Léo Toyambi en tant que pasteur na kati ya chaîne na biso Les Nazareth TV okoki ko présenter kombo toyeba musala na osalara. Voilà, je suis bel et bien le prophète Olivier Mampouya, c'est le révérend et visionnaire de l'église Cité de l'Alliance et des Transformations Péniel, située sur l'avenue Kipata numéro 22, dans la commune de Makala. Voilà. Papa, Léo Toyambi en tant que musala na Nzambe toyebi ke osa musala na normal ndenge singaka mais ils ont abandé comme sous baye ko bebisa misala na bino ba comme ko sala vraiment na ba normal o zo senga te e sala manamboka o lelo pito pa le koti na kati ya Congo ba pasteur ba kabola ba foyer mabala bana bat ko benga surtout ko benga na bana ba kuma ba fazer liko na bino ba pasteur e sala bino ndeni po sa maître na biso oyo mokolo ye moka se présenta liboso ya moto aliboma ya fu ya Gadara yeso alobate rien que par sa présence moto aliboma ba milimo bandi ko ganga et qu'on dit qu'on supporte présence d'Aïté. Bon, yo mutosolo boza pasteur, boza prophète, porteur de ces grands noms. La solution oyo moni ezaka kaya kubenga na mwana parce que balubeza na kindoki soit pour te lobby kaza na kindoki. Papa, et tant que pasteur, est-ce que peut déjà y arriver na vie na ba bengo ça délivrance na lisika mombe ou kanyi mona batundoki mais au moins na ngote mais yo moka déjà confirmer que mon za kindoki. Amuninga nos confrères nos pasteurs pour na stade de martyr. Et je pense que kolobela mingi na caméra te Nanine Boété. Encouragement par rapport à Kazobé. Non, nous encourageons la gloire de Dieu. Nous devons montrer que Jésus-Christ est grand. Voilà, merci beaucoup. Restez branchés sur votre chaîne de YouTube Les Nazareth TV. Moi, c'est Rissel Nzambe, journaliste, présentateur de l'émission PCLA LNP. C'est là où je vous demande à tous les abonnés de notre chaîne de YouTube, vous continuez toujours à s'abonner à la chaîne. Biso bino bwana posori ba actualité ba joueur ba musicien politique chaîne ezamoko Les Nazareth TV. Le tokolobela émission na biso ming si base ba pasteur ndenge pito pa le koti ming na ba famille likola ba pasteur ko bebisa ba foya batu ko benga na bana ba komi ba fazer likola ba pasteur to ebite soki espongo zo wutelaka bango wapi ba famille zo panzana ba mabale zo panzana mais le to yambi moko ya ba pasteur tozani awa to komeka ko développer na ye bino mombo oyeba a ko présenter devant un micro na biso. Bonjour papa. Il est Dieu. Yesu ya biso ya babutu pe ya moyo. Yesu anga ya babutu pe ya moyi. Yo ye bibo moyi nanga. Atana zolela, atana zoseka he. Yesu nanga ya babutu pe ya moyi. Yesu yanga ya mikolo nyonso. Oyebi, oyetungisaka motema nanga. Atana bandi kimia, atana zolo bateo. Yesu anga wa mikolo nyonso. Beta milolo, milolo, milolo. Voilà. Atana zalina mama nangai akolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Atana zalina yaya nanga Atana zalina mama nangai akolinganga te lokola Yesu
Yesu nanga wa mikolo nyonso. Ata nazali na papa nanga, ata nazali na yaya nangai, bakolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso. betela Nzambe milola bien. Toyemba ngo ndenge mama Lili Sumbela yemba ngo na Swahili. Yesu ni wangu wa siku zote, yeye na majua maisha yangu, hata usiku hata ujua. Yesu ni wangu wa siku zote, Yesu ni wangu wa siku zote, yeye na majua maisha yangu, hata usiku hata ujua. Yesu ni wangu wa siku zote. Bonjour journaliste. Nzambe apambola biso na occasion oyo. Obo tendre biso micro pour na koyoka nini oyo tozokanisa pe nini tokoye koloba. Moi je pense que nous allons accorder un temps pour la gloire ya Nzambe na biso. Donc voilà, ma question est à bino et on va essayer de répondre si cela est possible. D'accord. Papa Léo Toyambi étant que pasteur na kati ya chaîne na biso Les Nazareth TV, on peut présenter kombo toyeba musala na osalara. Voilà, je suis bel et bien le prophète Olivier Mampouya, c'est le révérend et visionnaire de l'église Cité de l'Alliance et des Transformations Péniel, située sur l'avenue Kipata numéro 22, dans la commune de Makala. Voilà. Papa, le Toyambi étant que Moussa na Nzambe tebi ke osa Moussa na normal ndenge singa mais ils ont bande comme sous baye ko bebisa misala na bino ba comme ko sala vraiment na ba normal o zo singa te e sala manamboka o. Lelo pitopa le koti na kati ya Congo ba pasteur ba kabola ba foyer mabala bana bat ko bengana surtout ko bengana bana ba kuma ba fazer liko na bino ba pasteur e sala bino ndeni. Bon, pour aller na kende ko juger ba sali na Nzambe là déjà naza na permission te, naza habilité te pour aller juger les hommes de Dieu. Mais na juger mingi musala o ezadine te ezoleka o komi phénomène moko ozomona ngo partout, même na ba télé, même na ba internet, et c'est le ko eza malamu te. En tout cas, un homme de Dieu doit être la lumière au milieu d'un village. Il faut qu'on apporte toujours lumière. Mais au ozomona lelo par exemple na mutuna utotunanga na oizo concerné bana mingi après disparition ya ba parents na bango au moment na lobi ba se retrouver na balabala cependant que balabala ebotaka bana te et le refozo tsana mutu yanga na oza mwana balabala non balabala ebotaka mwana te et lelo soki ba komi wana plus eza raison ya ba pasteur ba prophète balobaki. Moi je pense que lorsque tozolobela kindoki eza maladie moko eza spirituel, eza une sémence. Alors semence batsaka pe balongolara ndenge moko ko lona nguba soko sepeli te ngube lona maana okolongola ngupe et ndenge to monaka baminga na biso ya bonzoto ndenge bazala ko beli nzoto ningani okelukaye apesi okisi moko bikisango. C'est de même moto amoni maladie o to bengi kindoki na place peut-être ya ko luka o benga na mwana libanda. Vaut mieux retenir l'enfant, le rôle à yom toza na ba moyen pe makoki nyonso aussi lisango na nzela ya prière na nzela ko landa maka mosusu na place que okende ko benga na. Moi je pense que et ça vraiment vrai te mingi ba kenda soko landeli lelo ba garda rancune moko o ye moko azoloba naza victime ya phénomène baloba qui Dieu m'a dit. Il y a ba prophétie ya makambo belé et pendant les temps celui qui dit des choses a son visé intérêt moko au sein de la famille. Fona loba bandi manga, fona sala bandi manga pour que na gagner le moko à la fin. Or que ça bilo comme ça bien té. Donc ba pasteur ndé baza censé quel que soit kindoki ou pas, bango ndé baza censé à couper sa solution na likambo wana parce que au bisanga tous en hôpital moko quelconque pour ba traiter kindoki zati. Au bisanga te lisanga moko quelconque pour ba traiter kindoki zati. Déjà kindoki c'est un esprit et l'esprit où est likolo l'esprit nyonso c'est Jésus-Christ de Nazareth au biso tozo salela pour sa maître na biso oyo mokolo ye moka se présenta liboso ya moto aliboma ya fou ya Gadara
Yesu alobate rien que par sa présence. Montaliboma bamilimo bandi koganga. Et koki ko supporter présence d'ayete. Bon yo motozo loboza pasteur oza prophète, porteur de ces grands noms. La solution oyo moni ezaka kaya kobengana mwana parce que balobeza na kindoki soit poto lobi kaza na kindoki. Papa, et tant que pasteur, est-ce que tu peux déjà y arriver dans la vie na ba bengo ça délivrance na lisika mo boye ou kanyi mona ba tundoki mais au moins na ngote mais yo moka déjà confirmer que mon za kindoki. Nazana bango ebele pe nazala na bango ebele na permanence. Pelelo ezana pe moi mingi o bakota na service ya nakati na église. Olobi balobaki azandoki et puis ye moko aye a confesser que non tala to bande ko sala boy to bande ko sala boy to bande ko sala boy sans pression. Ye moko a confessé sans pression, je dis bien. Et zaten ndenge bande ko musuba so sala atie bougie atumbi mususu atie soki bilo ninde na yoka parce que na yoka ango souvent maintenant on assiste à na biloko wana surtout ba délivrance mususu to mo mikolo faut tia mona ba tu ba bougie faut tumba yo kangi kitenge ya rouge na ebité ezo sala mabongo pourquoi journaliste ngana tuna yo ndongo sawa no sala nzoto mai na makile soleka bazwa yo mai ya bougie batangiselo ango ata 2 fois 3 fois okondimana eloko yo salité. Hein? Okondimana eloko yo salité. C'est comme ça que sous la pression ya babiloko mususu bana bakoma kondimana eloko a salité. Et on donne la place maintenant na babiloko wana. Eza na moto moko te o ako défendre bango. Et lelo nous avons perdu des valeurs na kati église. Il n'y a que des anti-valeurs. Ndenge Bible zolo bana mokanda 1 Timothée chapitre 4 verset 1er zoloba. L'Esprit dit expressement, dans les derniers jours, certaines personnes abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Dans la mili momoko eza ezo attirer kaka la sensibilité à bateau, l'attention. Hein? Ezo toucher côté émotionnel ya bateau. Na sala moko bat ba mona kaka ba yoka. Ma réalité ça monté. Papa, surtout bangolo o boko mo bimisa makola batu ba Éthiopie batonga. Nazo comprendre te mutu aza normal comment être aza vivant ota mwana ngolo. Soit tina tonga na lokolo, soit tina ndika na lokolo, bino sele délivrance moi ndike bibina lokolo, ngolo bibina lokolo. Et ça la bino est-ce qu'ils ils ba l'esprit à solo ou bien ba mo ba tchara l'esprit na kocha. Je ne vais pas répondre, je crois que c'est une question piège, je ne sais pas si je dois rendre de compte à qui, mais sinon je suis libre parce que je le fais pour la gloire de Dieu. Bible le dit, les apôtres de Dieu, les apôtres de Jésus, bah croire ça qu'une femme mandait que prophétiser dans l'esprit à Python, n'est-ce pas? Oyoka histoire voilà non? Lorsque bah gangé le balobi et bimi, au moins Python bimaki, yoka bimaki. Merci, je me limite là, je pense. C'est bon, on a envie de approfondir beaucoup plus. Mais sur la internet, tu as toujours continué à passer à Nabiso, tu as toujours développé. Bien, Bolinga, Kourate, Makambo, tu as toujours s'abonner à la chaîne Nabiso, la révélation TV, tu peux suivre Mambo TV, tu as continué toujours à passer à Nabiso. Pasteur, tu as un sujet, mon photo, le Béla, les deux pour le stade des martyrs. Martyrs, le bilan sur le cas, c'est profond, tu as continué toujours à bête, tu as beaucoup de soif, il y a martyrs. Est-ce que boza bobe tongo pona influence ou bien pona komisa nzambe ou bien pona ko sunga ba o bana posa olanda bino. Bon tant balobi il y a le faux, sache-le bien qu'il y a aussi le vrai. Hein? N'a qu'à répondre en haut en deux volets. Je pense que je dois recourir aussi à la Bible. Bible David Azoloba, non à nous, mais à ton nom porteur, gloire. Nous sommes maintenant prisonniers de la gloire de Jésus, tout court. Tout ce que nous devons faire, en acte, en parole, en pensée et en tout, nous sommes des instruments de gloire pour l'ensemble. David Alobi, pour l'enrater, mais pour Nayo. Et je pense que les lots. Et belé bazo qui n'est pas martyr. Déjà sur le baquet, n'a pas ça la plein beaucoup monde. Et qu'est-ce que cela rapporte par rapport à la gloire de notre Dieu? Tant autre commis et comme il Cambo, montrez-nous voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Coquenena martyr, c'est un lié, c'est un cadre qui peut permettre aussi de parler de la gloire de Dieu, de gagner aussi des âmes.
Yesu Masia ateyaki na boîte, ateyaki na désert, ateyaki na nzela. Le lieu déjà eza mabete. Mais faut que yeba maintenant nino wazo ke nango. Bazo kende na ambition nini? C'est pour gagner de l'argent. Parce que déjà Yesu Masia, l'Éternel notre Dieu, a fait chuter les diables et Satan. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas commercialisé en quelque sorte où ils allaient gloire naïve. Déjà, ce qu'on continue en commerce, on a gagné, on a l'accès à la relation, on a l'accès à la force, on a l'accès à ça n'a pas de sens. Lelo, malgré tout, les amis, mais ils parmi les pasteurs, le quoi, Bino Orbit, à stade de Marty, Mike Kalambay, conseil européen, est-ce qu'on tourne ça? Ou bien ils ont par influence? Vous avez parlé du pasteur Mike Kalambay. C'est l'un des instruments que Dieu utilise aussi dans mon pays. Loin de moi, Lukanisi a rejugé Moko ya Basali Nanzam. Et Moto Azana Mafuta a respecté surtout Moto à Mafuta. C'est pour que toujours la Bible. Parce que nous mangeons la Bible, c'est ça notre nourriture. C'est pour grandir. Et David, Saoul a Luki na bandege nyosa boma. Apesi même moi si ya piège eza mwana. Apesi même ba proche à David pour na lukaka ko sa muto à David. Mais mon kolomoko na ko luka David a eu occasion ya ko boma Saoul. Hein? David a keka kati songe lamba na ye amati na ngomba bengi mon père habita na lena pembe na yo na laki na moyen ya ko boma yo. Mais na bomi ote pour na ko laki soki na na likanisa sani ya bomote. Pourquoi David a fait cela? David a compris que ma photo est zakati na ino balongolité. Hein? Ndenge nzamba lobi ne jugez pas moi je ne suis pas permis à le faire, je ne peux pas aller juger loin de Dieu. Et tant qu'il y a un pasteur, il y a un nos confrères, nos pasteurs pour le stade de martyrs. Et je pense que Kolobela mingi na caméra te nani ne boyete. Encouragement par rapport à Kazobé. Non, nous encourageons la gloire de Dieu. Nous devons montrer que Jésus-Christ est grand. Parce que notre Seigneur, Azalaki Seigneur de foule. Partout Azalaki déjà, il y avait la foule. Et la Bible a plus de 3000 personnes sans compter des enfants, sans compter Bassi. Parce qu'à ce temps-là, Bassi allait compter. Si tu veux voir la foule, c'est là où était Jésus. En tout cas, place hier sur Azali, il y a toujours de foule. Lelo na rokamo bandeko musu lelo alinga ke ça na mbolimbi ça un côté on a glissé. Je ne parle pas par rapport il y a pasteur Mike. Mais au monde a monté au Québec au nom de Jésus. On bête peut-être place moko, mais on apprend parce qu'Internet lelo tout est permis. Que au monde a monsieur pour ça la boake luka banganga ici. Mais cependant la Bible dit, il a réussi les noms au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Quand tu as Jésus, tu as tout. Et c'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Atamotandima qui c'est solo c'est Jésus. Yana mousouté. Akoyoka akoya. Va te sacrifier, va chercher Dieu, va prier. Batubakoya. Et cela montre que dans la Bible en Agide 4, et certaines personnes se sont glissées parmi vous. Faut sentir, mon toit s'est glissé, par la chute, par l'imprudence. Donc il y a de glisser parmi nous. Dans nous salons ensemble. Il faut faire attention. Il y a des anti-valeurs qui ont pris place. Nakatia, Makambo Nanzambe. Alors il faut avoir des yeux clairs pour nous comprendre certaines choses. Papa, le télémara pour la bino pasteur, bisika bino pasteur parce que des autres écoles makasi. Pourquoi beaucoup na ranking on a oba lo banate moyen cité ba comme na bango ezate mais au senti pena que pasteur o ayembe lo ka bois qu'il au jeton. A oti en église mais au bois qu'il a muninga jeton. Ce que beaucoup de phénomènes on ezani no laxadini. Les actes posés ou des actions peuvent montrer aussi le temps au dosali. Parce que comment m'a dit dans les derniers temps, vous le verrez. Ici, on ne reconnaît plus un père, on ne reconnaît plus une maman, on ne reconnaît plus les aînés, les supérieurs, les inférieurs ne prennent plus leur place. Donc, c'est comme ça. Et ça, s'il faut recourir à la Bible, Bible lobby, là c'est pour tout le monde, hein? Tous les fidèles, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu.
Bible lobby olingo bondela soko kanisi que ozana likambo moko na ndeko na yo. Si quand même un sacrifice na yo. Quand on parle du sacrifice, c'est là on fait dire quoi? On est devant la présence de Dieu pour demander quelque chose ou bien pour rendre gloire à Dieu. Soko lingo salango et que ezongelio que nanane likambo na ndeko na bongisi te zonga na nke bongisa na ye. Mais pendant que ces gens-là passent dans des chairs, passent à prêcher, bazo ke ndeko bat maboko et bazana baranki na motema bazo bongisa te au nom de qui ba salango. Le pasteur devient de rancunier. Et plus dur encore, vous allez voir qu'ils vont enrôler des acolytes autour de la banque moto et puis finga à fingile moninga pasteur. Quand vous faites ça, si vous avez bien les acambons, peut-être que vous avez des bonbons, vous avez des bonbons, vous avez des bonbons, ranking, donc comme il y a des jetons, il y a une église, il y a des jetons, là ça peut dire que il y a des jetons. Où est le lambon par rapport à mais tu as comme tu as dit là, bon, on a beau na makame, et bani qui na batu bachela, bon, on est en bakombo. Non, surtout pas. On a ici battu les émissions internet, malgré les émissions internet, mais tu développer les solo, la biso na pasteur, mais. Moi je pense que eloko sangi sabiso le qui monene koleka ou peut-être ko kabola. Moi je pense que Jésus-Christ aleki nyonso, aleki monene, aleki nyonso. Moi je ne pense pas que même à tous un million le lot comme éternel où tu auras le royaume de cieux. Maintenant aux ana Yesu Masia, aux ana Jésus est la source de tout. Yesu Masia a sa force, Yesu Masia nde moto. Vous voyez? Babengi lelo l'église et sa corps dont Jésus-Christ qui est la tête. Lelo chaque membre faut jouer rôle nango. Makolo et anelo monsieur go sala mais oyo maboko esale ko sala ngote. Les membres inférieurs et supérieurs chacun a un rôle né à rejouer. C'est comme ça avec des serviteurs de Dieu. Pour que nous autres à la makasi eteni sala musala nango. C'est pourquoi la Bible dit abengi ba misusu loko la pasteur, musu loko la prophète, musu loko la apôtre, musu loko la évangéliste, musu loko la docteur. Et chacun de nous a la particularité à message naï. Moto musu akokota na zone na muningati parce que tel que moi ma mission est prophétique de délivrance. Et je suis là dans la délivrance. Il y a des choses où on a ça la part, peut-être révélation de l'Esprit de Dieu. Mais dans la zone nanga moko boy spécial, ces côtés-là et ça la mission prophétique de délivrance. Donc ngwana nakola la la muki boy nazolobela pe nazote yango, je le fais bien. Vous voyez, et ce cadre la mission nanga. Ce qu'un jour je serai jugé, c'est par rapport à ce qui m'a été donné comme mission. Vous voyez, mais comment on a monté à Katiwaye, yaote yamabe, yefalati yabwe, qui vous dit? Surtout l'église, n'a pas serre, comment vous préférez mini, azo mobile, mobati yaka bien, alubara bien, le quoi les kaka, libo soit cher, bon PC place de basser, bah comme kako fait là, bah on doit église qui toko kobong sanso to kaka ponaï. Pourquoi bloquer bon? Basser, bazoya pona roluka, ndeko ya ate yaka bien ça. Franchement, il y a un chantre, notre aîné, le pasteur Pastrice, ouais, Mbaki, Naluki, église na Koutiango, na Libanda, n'est-ce pas? Et ça, on a, Naluki, Libanda, Mokil, na Koutiango, na église. À la fin, à l'objet confusion. Bien sûr, il y a la confusion. Il y a la confusion. Il y a vraiment la confusion. Et même, il y a des choses qui se passent à l'église, même dans la chantre, même dans la Makamususu. Au moment que Moyemba zo yemba, ce n'est pas les cœurs qui chantent. Mais là nga yemba la kisagenga na tanga na ina, nga na yeko la nga na sala na wa konvoka la makasi ko le kabango, nga na sala ka boy makasi. Mais cela n'appelle pas des enfants de Dieu à la prière. Ils ont poussé té, bana na nzambe ba kota dans la profondeur ya bon nzambe. Bazo yoka c'est bien ya koyoka ngo. Mais est-ce qu'ils sont même à quelque chose? C'est ce que je pouvais répondre par rapport à la question. Pour compléter un peu sur la question, mais tout cela est bandara quelque part. Soko lingo yeba mbuma oyo ya nzete oyo. Faut luko yeba pe mosisa nango. Ndenge ozomona mosisa, ndenge pe ozomona donc tout commence quelque part. Dans la Bible, le dit si les premiers sont saints, la masse le sont aussi. Hein? C'est Romain qui dit ça, je pense.
abi soki ebandeli eza malam suka pe kozala malam. Déjà au départ faut voir la tête il y a église wana azandeni otobengaka eza na babilo musu il y a la doctrine et des dogmes au monde il y a la doctrine et des dogmes. Le dogme eza c'est-à-dire de loi établie à l'église pour amener un peu l'église dans l'ordre et au respect dans makambo na nzambe. Il y a des choses où ça peut-être eza mais peut-être au coup ton église musu te ali sumu pété quelque chose où et qui en place rien que pour que ba valeur est à la respecter et de limiter ça la principe est à la respecter. Donc on a ko veiller na on a ko marteler sur yango. C'est ce que nous appelons comme étant racine. Le numéro 1. Sur c'est que donc le visionnaire ou le révérend de l'église devient aussi complice en quelque sorte. Papa, les autres sont entre nous, les autres moni ba pasteur ba comme chaque année il faut vidéo à sexe pour mon ezala karanandine. To ebite ba sala kango nanko ou soit ezaka pareil muta film kango ou soit ba sala pour ba moko eza ba impact ba kenda ko signer pour chaque année comme année au pasteur sala ki émission et vidéo mo bona film mo ba publier ngo année wana do ba des autres ezo ba kisama mara eza ba sala ngo nanko to eza ba sala ngo volontairement. Bon, je dirais la réputation est plus précieuse que le parfum. Vous voyez, hein? Tant que ça là et l'eau mususu, tu dois te poser la question à la fin et zo memelo nini. Biso basali na nzambe pour ne pas dire moi mon sali na nzambe, biso basali na nzambe. Tout ça redevable na maître moko waza Yesu Masia. Tout ça redevable na maître moko waza Yesu Masia. Lelo Aaron akufa epai na nzambe nzamba bomaye nata o akanaka te likolo luka ko sepelisa peuple na nzambe. Moïse amati na ngomba pona koyoka o nzamba kolobele po akoma aye la peuple na kom nini le 10 commandements parce que bazalaki peuple na nzambe me balaki na liloba te peuple na nzambe faut batambusama na liloba ko umela ki parce que azalaki na makambo na nzambe Aaron place atikalaki na pression ya population ni nango boye ba ko sengande Aaron e ko sala vaudor batu wana batikala menzamba boma Aaron soki lelo to kolanda église la pression de l'église sans pour autant recourir à la volonté de Dieu nous les serviteurs de Dieu yango moni tozo kufa ba omona ba na nzambe ba mo tso pression papa ta kuna mbasala boye pe sala boye. Papa déjà puis arriver na vie non fa na bureau na une église il sert mon pas côté la c'est ko séduire yo po mikei. Déjà je ne dirais pas dans ce côté-là quelqu'un qui est fort. Mais je dirais que il y a de prudence. Seul moyen à c'est jouer à la prudence. Parce que même la Bible peut sibiso moyen mon côté à remédier la situation là que d'éviter de courir. Il n'y a pas une défense. L'homme automate a se prétendre être plus fort aussi longtemps à longue faiblesse n'a été. Alors faiblesse c'est être humain. Oh le diable a compris peut agir exploitant ou bien. Hein? Et ça le sexe. Et le sexe aujourd'hui a fragilisé l'onction des hommes de Dieu. Le lot faut que ça la attention. Pour long la faiblesse na yo parce que c'est ça l'adversaire permanent de notre vie. Et ça faiblesse na yo. Ce qu'on commence à nous ensemble talinga na lelo ko swambon. Yebango ke yaum te longo et ça faiblesse na yo. OK ko ça batu ba professeur lokuta. Oko c'est la batu ba biloko nde na yo ka lelo inhabité sur le bien biloko ba makiona. On devient l'homme de Dieu, quelque chose doit changer. Comment na ko longa na ba faiblesse na yo. Le Kosambongo, tu soit là, Matabasi. Parce que, attention, Yom Tozalé courir de Jipon. Tu deviens un homme de Dieu. Il y a que nous sommes entourés, Nabasi, Nabasser, notre femme. C'est plus grave qu'avant. Mais tu dois comprendre, premièrement, que les faiblesses n'engagent les côtés. Et maintenant, de chercher à remédier un peu dans l'Ikambouana. Samson Azalaki fort. Azalaki la solution. On Nzamba parce que maman naïe Azalaki stérile, comme la Bible et le Biango.
À chaque fois, bateau nzamba tika stérile, bateau nzamba tika stérile. Dans un moment opportun, nzambe encore fongo la stérilité na bango pour na repesa bango une solution. Bano bando bota. Solution les aleka pour la moi si on a souffrir la stérilité, mais aussi pour son peuple. Et c'est comme ça que les aleka pour na Samson. Samson nzambe a préparé qui libuma maman na pour un jour. Après sa solution parce que bah Philistin bandon nyoko la Israël makasi pendant des années et des années. Alors lorsque Botami Nzamba ngaka ça un peu collaborateur il y a parents il y a Samson. Déjà au départ exigeait bombilo musuba liati bilo musuba simbate. Samson tant à Koli amandé ko longa même bah Philistin bandon bangi. Au moins sous 3000 hommes en longa bango. Mais vous voyez comment Samson silaki akoyaki na Delila na mopenda Delila. Le monde. O lelo na ko lo bango mopenda Delila c'est le monde. Le lot même Samson ba bise tala ba Philistin ba ye. Baza pembe na yo. Samson ko la mukate. Ya soko koti na gu ya mokilio lelo. Yo mo sen ensemble. Même Saint-Esprit tango lo boyo ke souté. Réveille ça souté. L'esprit n'y est plus là. La Bible dit l'esprit de l'Éternel s'est retiré de Samson. Basal ensemble belé lelo baza sur la cuisse de Delila, le monde. Mokili. Yango moni lelo même o molimo santa o lo baba yo ka souté. Ba la muso yo ka souté. Ye bango kalate miso ba otobola miso kalate pa okufa. Et lo ka liboso ba otobola miso mona te parce que Samson ba tobola ka miso. Ye muto ando mona. Siko po sala te ke no ba ye ba ke miso de ye toboki. Akoma ko beta bato o to ando le langage mo ka j'apprenais l'anglais na to ando le ba colloquial, de mots qui n'existent pas. Hein, de colloquial. Na lo ba ka po ba yo ka kinga na lobby, ba lo ba ke naibi ba gros mots. Hein? Au comment peut-être va colloquial. Bible lobby je pense dans 2 rois chapitre 6. Bible lobby histoire ya bana ba prophète. Ba keba ke buka banzete po ba tongi sika bando fanda. Moko bana ba prophète aselena na H na ye et pas cela. Azoka tanzete boye mokso ye pas cela libende ekoi na mai. Tango ekoi na mai. Et là on est à Salaki, à Gangi, à lobi monseigneur parce que balena prophète Élisée, à lobi na defa kiango ezale yangati. Prophète alobi la qui s'en est pas écoué à qui prophète a kati nzete a ki abimisiango apesi yango. Mais il y a des pasteurs lelo au bateau comprendre te au bateau ka sonia ko ganga déjà ba ko isa koni anezani et ça le don que Dieu nous a donné l'onction on nzamba pesa biso. Oyo ka soni ba ye ba ki ko isa ngo déjà pour que Yesu Masi ane kulufu na ye abimisi la biso ngo zo par sa compassion et par son amour. Parce que Bible le dit sans l'effusion du sang il n'y a pas le pardon du péché. La croix de Jésus qui doit permettre que l'onction que nous avons perdue telle qu'il a dit dans Luc 10, 19, voici je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir que nous avons perdu à Éden par le serpent, après avoir au bébisa nyoka, Yesu Masia a zongi dans Luc 10, 19, je vous ai donné maintenant le pouvoir. Vous allez marcher sur les serpents, sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Nyoka oyo ayibe bino makasi, bino skobo tambola likolo nango parce que nabimisi libino nango. Voici je vous ai donné. Moi na wana atie le boko a récupérer konye wana azongi mais le loza ne belé ba boyi ko ganga atikali kana nzeta pamba parce que oye ko yaki ezalaki la partie oye ezalaki nécessaire ezalaki partie ya libendo ko isa banzete yango ko mona na onction ya musali na nzambe ce n'est pas le nom qui le porte yango muteko longi sa bitumba molimo eza onction on nzamba tsaka ti la biso yango eza lora libende soke ko yo tikali kana nzeta pamba oye za ba titre moko honorifique évangéliste pasteur tout consort ato tikali non soki onction sa soute ba démon ba yo ko mais ba ko kimate ba ko longwa te okwe sa non su banzete te. Donc faisons attention nazo senga réveil na basali na nzambe o baza sur la cuisse de Delila, c'est vraiment trop dangereux. Yo moto za na cuisse no ba toboli misute attention miso kalate et so toboka ba ko tobolo miso. Pasteur, est-ce que un homme de dia ko yemba penzema mo qu'il soit ya fali ya jiba ils important ko yemba koyemba nzembo ya pour quel frère Fali, ya frère JB, c'est important ou bien ils a initiative yemba. Bon en fait na lo baboya na obalité hein je vais donner un exemple peut-être un peu ramassé au bazu moi si de lelo bali na ba conjoncture na biso bali moi si na pas si lelo ko écouter o ake pa ba voisin lelo ake sunga non de kwana ba souci mikolo moi si non mona te yanga na lali na ena ça fait comment mabe makasi osani na mora to sara divorce déjà alobi naza jaloux ya gloire nanga et quand on chante ça fait partie aussi de la gloire de Dieu hein
Quand on yemba, ils ont fait partir de la gloire de Dieu. Et ils ont fait déplacer la gloire de Dieu pour nous payer ça la moto. Ça touche à l'esprit. Mais papa, excusez, mais il y a un pasteur parmi Bino, il y a pénal là qui sa identité d'ailleurs. À comment on est banzema bafali, à comment on est bajibé, n'habite par rapport à yo, mais n'habite qu'il y a bien déjà tout autant à biso combo te poto beau polémique. Par rapport à yo, au qui qu'on l'obélé nini et tant qu'il y a peu moussa dans Nzambe le quoi y. Na kolobelaye a se ressaisir sans pour autant citer les noms parce que beaucoup de gens le savent, le connaissent pardon. Sans pour autant citer son nom, Aza est né où il a fait sa bisope. Comment un jeune serviteur peut œuvrer au milieu il y a un mboka où il est laïque et trouver aussi une place ndenge ya salaki mais sauf que lelo azasu azalaki lobité naza jeté et naza pe mieux placé pour le faire sinon vous allez pour nanga empêcher parce que nzamba lobi yo nani o juger mosali nanga na kosenga ka na ye a tellement a mekampe ko se ressaisir azongela nzela ya malamu onga na kosenga na ye yangwana azape mosakoli lokola ngai surtout un prophète soki lelo azate na mboka la lampe à s'éteint molili ekoti na mboka et nous avons besoin que des prophètes bazala pour que mwinda ezala kaka le peuple na nzambe akoba na kotambola et kozala un grand regret au monde en tout cas papa na biso notre aîné na inoana mais lelo moi je pense que comment il y a l'un de nos proches qui m'a expliqué à l'obi à sala ndengwana côté a gagné mbongo. Moi je pense que but principal la biso za la rambongo te quand tu le fais mais oso perdre ba âme na nzambe combien o baza séduit na malobo alobaka combien bazo pengwa combien des âmes. Écoutez Bible lobby Jésus devant Motalibo Magadara pour na sauver kaka moto na liboma wana hein azui esprit wana atindiki on a bangulu plus de 3000 ngulu sans koto amike hein bangulu wana basu ba koti na mai babungi ame moko ngulu ana combien ngulu moko ana pris combien supposons que ngulu moko za $100 3000 ngulu baza combien 3000 ngulu bakoza combien pour na ame moko ba peut-être mbongo wana ame moko. Voyez comment l'âme coûte cher. Âme eso coûte cher. Prenons l'exemple de l'autre loba. Moto moko te na libota ou a peut-être musala na ya sangisa libota mobimba na salle moko balela pour musala kufi. Mais lorsque même un pauvre ou riche dans la famille a kufi to sangala komona na ba voisin na ba tapeme na ne bandi ko lela pour na regretter âme moko sa nini ekei. Donc la vie est sacrée. Oyo biso tozo bebisa. Pour na profit na biso to gagner mbongo. Nzambe ako juger biso. Abraham est allé en combat à Longi Bitumba contre 5 rois. Le roi de Sodome a dit Abraham alobi zwa bambongo zwa biloko nyonso mepesa nga bato wana. Abraham alobi loin de moi na kozwa ta un kana ote ata singa sapatu te zwa biloko na yo. Abraham, notre père de la foi, Abinako Zoa, Ata Singa Sapatu Naote. C'est-à-dire, le roi de Sodome avait voulu Azoa Bato, appeler ça Abraham, Mbongo, Nabiloko. Mais le lot, le pasteur Baza prêt, Yarokaba, Milimo, Yabana Bato, Kokababa Am, ko sacrifier Bato, pour Nabambongo Nabango. Avant que cela soit trop tard, Nazo Senga Nabasan Nanzambe, Nazo senga na baene, nazo senga nos pères qui ont commencé, en tout cas ceux qui ont perdu un peu les pédales, permettez-moi peut-être le terme, va se ressaisir un peu, va se ressaisir, total attend autozali. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à l'arrivée avec cette émission. Tous en a pasteur Nabiso. Au coup d'une émission, nous sommes au benga et temps nous sur Nabiso qui toko à répondre Nabiso qui toko et Nabiso qui toko. To comme Nabiso na souka pasteur n'habiter un mot de la fin pour une émission oyo. Je vous dirais premièrement merci et pour la repenser surtout na ngai ba penser ko kiko zala nyonse ko kiko zala mais moto a permettre yo peut-être au loba au ekomela bateau. Moi je pense que c'est grâce à vos caméras
pe na ba micro na binonde et message ko comme la bande ko obazo kabiso. En tout cas, je ne dirais pas que je suis plus grand ou plus ça que bande ko bazo kabiso. Mais tozo lukaka to même ma pierre na biso moko na o ezali mosala na nzambe o sengeli biso to banga to yekoli ebele na ba o balekaki biso balekaki liboso na biso biso pe to yekusa ba o peut-être bakoya sima na biso mais to yebaka nini tozo sala tika nzambe apambola émission na biso nzambe apambola cameraman camera woman na biso Mama Fallon nzambe apambola le frère Rissel. Et je pense que prochainement toro solo la lisusu na oyo kozala ba sujet du jour pour na kopambola peuple na nzambe. En tout cas na pesi mbote na etonga mobimba ya cité de l'alliance pe ya transformation peniel na pesi mbote epai ya molonga ninanga mama Laetitia Mampuya et mes enfants na pesi mbote epai ya mama Carmel, mama Grâce et nos enfants frère Faver et son grand frère na Kadena Bango. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Merci pasteur. Voilà, to comme na biso ya suka ya émission na biso na pesi batu nyonso balandaka émission ya biso ya mbote na chaîne na biso ya YouTube Les Nazareth TV. Bye bye ba mbote be to kutani na au prochain. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya Le Nazarien.